Parce que biso tanto la ba combattant elle a pas sentiment que non masano o mozikité et ali parce que peuple na biso ba ko souffrir, il faut que la musabango pour ba ko passer à l'étape suivante. L'étape suivante et ali bas à la libérer. Donc qui veut dire quoi? Monsieur Kanambe, d'ailleurs, monsieur Kanambe, tu n'es pas un Congolais. Voilà, peuple congolais, bozomo na kaka to saka bisika ngo fema na mi ba combattant bino mo boyebi bango. Nazali ko tika kaka maloba pona bango ba yebisa biso eloko nini na bazali ko sala awa et eloko nini va et kindi bango bango na bandako na mambo ko komaka tele siko. Mbote bandeko. Mbote. Na moni bino boza awa eloko nini na bokolo ba pona bato bazo na bino. Voilà, c'est que tu peux sika to yé parce que après les femmes qui na bandeko na biso à Paris que Kanambe aroya awa journal lelo après l'obiso a la chance d'Élysée va yambe en tant que chef de l'État comme biso te reconnaître a été comme chef de l'État na biso en plus linga qui soit chama connaît na parité ya moto yaki effectivement aye pété à Kimi aroya ambassadeur les États-Unis voilà raison na biso to la guerre ngana koloba que to se déplacer to uti biso to za la Belgique to se déplacer to ye awa toye pola to meka kokanga Hippolyte Kanambe toye to kosala nyoso na ba plan nyoso oyo toza ko élaborer comment to kokiko kangaye mettre la main dessus ce qui to réussir ko kangaye te pour la boyebi eza facilité na ba sécurité to kosala nyoso azala humilié pour la Chebea pour la Banzana pour la Armand Tungulu, pour la Cédric et pour la Gabi. Donc, Torosala Moussala Oyo, Totelemela pour la bande de Konabiso, Oyo Badala Congo. Il y a la place Oyo Bapesaki Biswango légalement l'État français. Et dans les lieux, il y a un rassemblement. Néomoni bande de Kobaouti par-ci par-là. Tozali Ebele, Tozala la patrouille, Tokolukabango partout. Tokosala nyonso to atteindre place bango bazali tokanga babu mbote kufa pona mboka donc les grands combattants kufa pona mboka en tout cas ngana na personne na mbote merci na ndengo bundaka pona mboka ko RDC et to senga photo za la boy situ to umela ko bokisa Congo na biso te Congo RDC quoi donc moi message na bato balanda biso message est que biso toza na libanda toza na balabala en plein Paris. Et toujours continuer, à faire un côté, à côté. Voilà que tu vas bosana. Donc les autres allez avoir pour la kosenga justice pour la bande de Kolabiso, oyo bakufaki, oyo bakundi bango il y a un mois passé. Donc biso sikoyo to côté na étape il y a justice. Il faut auteur il y a un crime voilà, bazala arrêter, juger et condamner parce que toza ko bunde la paix contre impunité et tolingi un nouveau Congo Yassika. Donc tokene yango na ba impunité te tobo sanaka ba makambu. Donc oyo nakolo ba yangwana et message nako pesa na bande ko na biso oyo bazana mboka espoir ezate na ba politicien. Bocha espoir na politicien mon côté. Sikoyo ekomi tango ya que bino moko bomicha espoir bobi malabalabala ebele il faut ko bengana kaka Kabila te o biso to bengana Kanambe il faut ko bengana toute une bande ya ba politicien wana nyoso il faut bakende pour la tozo Congo Yassika ingeta merci. Donc aujourd'hui nous sommes là, nous allons tous s'unir pour la Koloba Kabila dégage. Il faut te ma bisognoso comme un seul homme pour te dire Kabila, le Congo ne t'appartient pas. Alors, mais ça l'enseigne à la peuple congolais, vous qui êtes au Congo, levez-vous, bottez les mapons en boka na biso, to bunda, nenge ba français ba bunda, to bunda nenge ba français, ba allemand ba viola bango, ba massacre bango, mais ba français ba côté les grâce à général de Gaulle, ba qui ko libérer France. Alors biso, to ça ba général de Gaulle na bino au bazan Europe. Toujours tellement, toujours passer message na bino ba peuple au boza sur place na Congo pour na bo comprendre makambo ezo le capo télé na bango balakisaka biloko moko eza na sens te ba musique ba bière ba nini pour na ba masquer biloko ezo le kana Congo na ba Kivu
na ba Beni na Maniema toza na 9 frontières où ils ont entouré biso ba massacre les les cas graves peuple congolais fungola miso c'est le moment totalement quitte à ce que to kufa pour na Congo bon le baké toza na Europe mais résistance ezalaka bongo misu bazo bunda musika misu bazo bunda sur place ezalaka kaka bongo échange raté résistance ingeta en tout cas tous les combattants awana poto botelema to bundela Congo ba combattants na biso ingeta to bundela Congo na biso please mobali ya tembe bundela Congo tata please mobali ya tembe bundela Congo Fasi bolingo abundeli Congo ingeta pona ba kombata nyonso oya Congo Toulouse Marseille Paname Lyon biso nyonso ana France tozo lela to bundela Congo mami to bundela Congo